Ndena kosenga na bino en tant que porte-parole biso nyonso totia na se. Na kati mokonzi alingi koyoka mobulu te. Tokozala libanda ti audition kosila. Tokozo mokonzi na biso tokende na ndako boye te. Opesi mutu pouvoir akomi kosala po écarter baba humilié na modèle ya boye. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie. Opesi mutu pouvoir akomi kosala po écarter baba humilié na modèle ya boye. Il a prouvé tous les documents sont corrects et parfaits et il n'a jamais volé dans sa vie. Que Kamere Aïbaki a détourné Mbongo et ça sonne il y a cabinet mobimba ya chef de l'État. Ozo comprendre. C'est pour ça que biso peuple toyé parce que attends bango bazozo ba Mbongo biso nde tozonyo koma. Parce que soko tali na tanyoso basali babiloko aso de muto peuple nde muto anyo koma. Na ba transport lelo bato ba muto a dépensé par jour 10 000 fois pour le transport. On a babiloko aso de muto et ça un avantage à Congo et ça bien. Mais tozo mona ngo mabe pour nini parce que ezonyo ko la bato na makambo ya transport. Ozo comprendre. Toyebaki le chef de l'État atindaki yango po ete esil avant to fêter na ba aso de muto mususu mais ekokisa mité parce que détournement eleke belé. Ozoko on a détournement et salameki batu nyonso bazokende ko toucher kaka chef directeur à cabinet ya chef de l'État. Yango na tango eleki esengeli awa nde tokoyeba siko ayibi ou bien ayibité. Mais on a la kosenga justice babanga ki caméra na yete babanga directeur à cabinet mais basala nde musala. Chef de l'État lobeki muntu a intimidé bango te niye parce que ye moko asenga ku audit ko banda likolo ozo kopanda c'est que ebandi epa na ye si siko soki ebandi epa na ye caméra zanani soki voilà merci papa pour la question là soki esalami que chef de l'État muntu atindaki ye chef de l'État peut ba interpeller ya samba ozo kopanda muntu aza likolo mubeko aza te ozo kopanda chef de l'État lobi alobaki bien muntu ako intimider justice aza te état de droit eza pona biso nyonso na chef de l'État na caméra na justice yango biso nyonso toza na se mibeko mboka ozo comprendre yango na tozo senga justice esala musala soki eza ke caméra makambo ne toucher ye ayibi ya solo nazo senga na bolingo na Nzambe lelo soto ko accompagner ti prison makale ngo tango tokotika ye bawo bakotika la bakomi kupesa bango moko leso nde maloba na ngai soka mais nazo pesa message chef de l'État coup de chapeau musale zo sala mandengo lobaki état de droit eza na marche merci beaucoup Poser des questions. S'approcher. Bonjour. Vous êtes des avocats du directeur de cabinet ou nous sommes là pour défendre notre directeur de cabinet, notre client qui est le directeur du cabinet. Ok, nous avons une question. La population se pose la question de savoir. Le directeur de cabinet, il a le rang, selon la loi qui a été promulguée récemment, il a le rang d'un vice-premier ministre de la République. Est-ce que c'est normal, vous les avocats,
qu'il soit convoqué au parquet général de Matete? D'abord, il n'est pas convoqué, il est invité. Il y a une enquête qui a été ouverte ici. D'après l'invitation que notre client a reçue, c'est par rapport à une communication. Donc, lui n'est pas convoqué, comme vous le dites. Il est plutôt invité pour une communication importante ici au niveau du parquet. Oh,